papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ilatakanya yange katana na bituma bazuyo kundisanga ya senka shama bamana modele tina pamya ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa Mokosa Kilima Goma Giselle Irene Masiandoki wa Mokosa Akusana kwanza muna wa Amange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya voka, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Messana Kolanda, Iran, Masiandoki TV, oh maman Bino la cabino, Kakaba, histoire vrai pour Essa la Bino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout vos alignes na lobakanza, Mbalola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo, Iran, Masiandoki, et ça la vraiment bien Makasi. Yango Toebi Sakabandeko, Nyos, Bazolanda Biso partout dans le monde. Bah, oh non, nous s'abonner na site, bo s'abonner, oh site ya maman Bino, bah, oh déjà, bo s'abonner. Bo partageaka et ça la vraiment bien makasi. La toleka kato pesa merci na sponsor officiel Betty, la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille. Kapesa ndenge na lobaka respect na moi so mebla vendendaku na Verchache ezalaka yo Betty, la patronne sponsor na nga ya mvwandu balobi félicitations na Betty, la patronne bamboule bela simbi site ya Irene Masiandoki TV. Ce qui to changer de cette équipe eza toujours na top. La patronne à Betty moi celle qui mibali na mbongo umela. Tobosanite ko pesa ba bisou na mwasi ya pembe meta la brésilienne na kati ya Birmingham me balobi evi na nga jansi bolanga balobi bo ume la couple toko se vi na nga jansi bolanga tika teni na défaut babi bel homme mobile ata kitoko na kati ya Londres ezalaka o jansi bolanga ya meta la brésilienne na pesi merci na monsieur fils lokilo motema ya Béatrice lokilo balobi umela na kati ya Londres Bea lokilo balobi umela mwasi kitoko tokendaka bongo bandeko nyonso bandaka biso partout tobo santé kopesa merci na porte parole na biso ya Maele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou Vitalo na sepelaka kobenga Anastasie Vita tazi Vita imana ndenge ya Simondo ya papa kokodia nzombo depuis Irlande mesala kobenga esala rabiso bien bongo te bibishe mwanzambi e uno en direct de 001 BBC. Merci na bamouré zinyoso pona patience na fidélité na pesa copine nanga na kati ya Luton ba bisou balobi Naomi Abel et yale de longues jambes balobi umela copine nanga ya Maele tokendaka bongo na bandeko nyonso to bosanité ya Willy Moucheni les vrais codes des codes d'amboka papa social tokendaka bongo na Fifi Tomo la japonaise maman la Erastine na kati ya Bundesia ya kati ndene sarabino ba vie batela rabiso lokola ba jadon fumu ya Zélande balobe late lindezo boma bango vient na jadon makola na kati ya Bella umela merci na Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Panama la na chitemba la moko na pesa merci na yemoko Titi Gracie ya Bundesi
Bundesbank banque balobi titi Gracia Bundesbank umela na kati ya Allemagne bamurena bamuresi nyonso nazo rappeler batu nyonso o botinda ki biloke pa ya PDG ki bozam tunga na kati ya Luanda conteneur ekomi na minute to sola ye moko kolo masolo aza na kati ya Luanda balobi ba bon séjour na PDG ki bozam tunga prêtre bana Dublin botinda ki biloko bana Irlande ekenda Angola conteneur ekomi en tout cas félicitations na PDG ki bozam tunga azokomisa biloko batu très bien babi musale bongaka boye bobenga vi na biso PDG ki bozam tunga bokozwa kaka na WhatsApp na minute parce que biloko na bino na Angola ekomi. Voilà, merci beaucoup pour la patience et la fidélité. C'est maman Irani Masiandoki. Ndé na ebisa bino moi so apela e moko sa mombonda. Ebeteli Promax. Si bozo mona nga na bwaka mi na kabelo boyebo mitungisa te. Balobe ezale pa ya Olga Mokonza kabelo unique na jar na ye. Bozwi kabelo bomoni ya propre balobi original totikala kaka na yo Olga Mokonza kabelo nzeta mbila. Na système ba okata e ekole bimisi tsambe bimisi mafuta balobi Olga Mokonza kabelo babi musala na kibonzambe. Nga na bengaka Olga musale le kamaloba nebele po tozomona. Kabelo ni to latite modèle ni to sombi ba commande bosala sala chez Olga Mokonzi ya kabelo balobi biso original yo moko somba misune témoin to teka na garantie ya kosamba ezate merci na Olga Mokonzi ya kabelo boyebi ke biloko asika ekoti ete yango ba vrai chéra poto bobenga Olga tindela mi ba photo catalogue ba ya ba kabelo bopona esala bien ndetso na bwaka mi nango ba beza biloko ya Olga Mokonzi ya kabelo bozu c'est bien. Voilà, merci beaucoup bande connaisse banda maman Irene Epsa Rabino na ela Rabino masola solo ngana beta ko bergine te oye beteli Promax to yaka boy bo supportam bien ça Irene Masiandoki TV to kendara nango boy ba obalinga maman Irene ale bo s'abonner bo partager bo like to beta lisolo eza mulaite ba murena ba murezi nyonso na ela kabino masolo pona ko sunga bino na ebisa kabino biso to finga rater to sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie lisolo bete bino eza lisolo ya pasi ndeko moi c'est bien mama Irene pesa conseil na mibali ngabi me bino bo yinisange pa mibali ngana mwasi batu balinga nini faza bana mibali bino bozo yinisanga pa bana mibali na ndenge nini ba papa to sunga bino ba pesa conseil na muto obali lingaka soko za na mutu moko sala ka bêtise ofinga ka batolo ba n'importe quoi ya kumisa ko kaka yo leki bango umela alingaka yote muto balingaka ba pesa ke conseil ya solo ya bergine te ba papa na lingi bino makasi grâce na bino ba papa nde biso ba mama peto zala bien que biso to bomba bino 9 mois mais pour 9 mois ne la fois bino botia semence to ke bongo respect na ba papa to meka ko sola mukende comment c'est maman Irene beta liso nanga lisolo ezotungisanga mama Irene eza lisolo ya couple nanga me kotanga kombo te naza na kati ya Londres bana Londres boumela na mboka vie nanga Marco Zefondo babi mboka vie nanga Bushiri père double mboka bienvenue Masiandoki prêtre mobala mande fois pembe bazwi wapi toke bongo bamurena bamurezi ndeko abili naza na Londres mama Irene naza na problème moko edéranger nga makasi nayebi te mibali balukaka nini na vie mibali po sepelisa bon mama Irene il faut sala ndeti nini mama Irene nazana mobali toboti bana misatu na respectaka mobali nazana ba qualité na trompa pe mobali nanga ata mokolo moko te mobali nanga salaka ndenga kendaka musala to bandaka na pause nyonso soki azuka pause abenganga mama Irene esali ba 2 ans yango mobali abenganga lisute na pause musala ekoma mingi ba raison ebele be na accepta mama Irene tovandaka na mobali du coup mobali ayelanga na ndako mokomisa bike musala esili balongoli ye musala ngabi kwa balongoli yo musala na ndenge nya balongoli nga musala parce que musala eza susu mingi te balongoli 10 personnes ah bon mama Irene mobali balongoli ye musala balongoli 10 personnes eza ye mote tokoloba te eza makamba famille balongoli bango 10 bango nyonso bazaka na mamba famille te po parmi 10 ans mindele pe bazali mais siko mobali nanga sala basala na ndeko moko baza pe congolais mais basala à tout monter mobali nanga bandaka tonga 6 après-midi ndeko wana yaka après-midi 6 aka butu mais lokola baza ba congolais bakutana kana musala kunezaka moko azobima moko azokota basala échange ba numéro basolara très bien na garçon na congolais tovandaka ne peka awa nga personnellement na yebi garçon wana te soki na yeba ye na vie eza na sima ya mobali nanga ndenge bakutana musala nde esalaki nga pe na yebi garçon wana mama Irene tovanda mobali balongoli ye musala
elekaki ba 1 mois et demi boye mokosu na keka magasin ba Londres magasin benga soki Sainsbury ndanga lobela na komaki yango Sainsbury ko soki Sainsbury yango ana kaka magasin moko ezaka na Londres ebe mere na keka magasin wana mobali salongo musala zovanda na ndako na uti na ke magasin ezaki na mwana nga ya 11 ans na moni camarade ya mobali na ngano basala ne compagnie moko me basala tourmente benga madame bonjour na bi bonjour papa ekale to pesa nimbo to bandi ko sola bi boni papa nga bien eza na ndako kuna ka musala bino nde balongo li batukuna balongo li pe oh me nga pe na tuna ki mko na kenda ki musala na remarque ki nazo mona susu mobali na ote po tokutanaka na ye chaque jour te mais mingi eza senga nazokota bango basisi bazobima chichi na bango esili tokutanaka chaque jour te mais quand même tokutanaka et sur moi tant tokeba 1 mois et demi nazomona ye te na tunaki bagarçon mo tosalaka na bango kuna ya bikolo mosusu babike balongolaki ye nge balongoli ye parce kaza na problème ayaka mosala na téléphone na écouteur oyo ya sans fil asololaka mingi na mosala si basala ye baremarque mais azochange te nde basilikaki balongoli ye mosala so la ramine na téléphone yalo bara maboko mte sala ka soka tene écouteur sans fil téléphone eza na poche azolo baloba na eza na normal maboko mte sala ok na musala eza normal te ba permettre biso téléphone pas la biso na musala eza interdit mais ba permettre te to sola kana millier musala soko zui na pause oza na droit ya ko sola mais bande koyoka te trop téléphone ba yebisa kinga ndengwana wana mobile wana camarade ya bazo yebisa mwasi o apesi solo mwasi abi ah bon abi oui ma sola ramine na yo ba be sola kana mwasi mama mobali bofanda nenda ko mo so ake musana pose koki nango bino basi ba kongole boko mo maluka basi mindele bolingi tonso ba komela bino ba WhatsApp batina bino ba ker ba je t'aime bolingi ma bingai ba mo garçon na remarqué de moi ça le bela kingai à comprendre que moi ça c'est peine na du solo wana te ndeko apesi cela c'est pété garçon a changé du solo mama ira to soli na garçon na bien to kabwanyo ke malam papa na zu mwana nga na sel ba course na nga na bimi na zoninda na komi na ndaku na tuni mobali balongona ki bino combien de personnes na musala bana nzambe bolanda lokuta ndenge za facile na mnoka mbala ba congolais abalongola biso 10 personnes abi ah bon raison nini oh bon balongoli biso kaka na tuni bon garçon bwande ko sala ne congolais na tangi ko komba garçon to kutanaki en tout cas ekana ye na ebité mais na uti ko rater ba pelle ne awa mikola benga mingi mena yembi na ngayete abi to kutana ye na ye ebo kutana na bi to kutana bina peso mbote mama ira na lobby pe makambute kande ko so na téléphone mais na tuni raison ni balongola bino na musala o musala eza su mingi te mama ira musala eza mobile nanga ye mutalobi na ne lo na baksa te na tiki mama ira kibo mwasi nanga etelemaki na bi te eloko mo ezo leka na se eza kitoko te nga na pose babenga nga sute comment balongole musala po solaka mingi na téléphone mama yana bandi kolandela téléphone na mobali mama Irene tina resi kofongola code ya mobali mama Irene akuti bapene moko ezaka miss call kaka numéro wana yango pe kaka numéro wana barapelaka numéro moko eza na activité makasi na téléphone na mobali nanga normalement lokola nga naza mwasi ya mobali nanga na téléphone na mfuba ma numéro kozaka likolo mini fo ezala yanga na logique mama Irene yange ezate kaka même numéro na Londres ebengaka erate mobali arapela ngo eza na activité makasi na portable mobali mama Irene a récupéré numéro wana na komia na papier na kotisi yango na téléphone nanga bande ko bolanda lisolo ndeko mwasi na Londres mutapesi biso dans molai te to si sakala te mama Irene to na kotisi numéro natali na soki eza na WhatsApp natala photo nyeko bima tango na kotisi kaka numéro bimisi photo ya mobali na nga na fille moko boye bolanda bien mama Irene mutema na nga epasuki na kamora basi na kamora mibali yango tongo tosalaka zu emataka biso nzete ezalaka ninyo mobali na yo nzoto na ye moso asala ekobo tasali bêtise yo mwaso flamme sike pa tokoma nzoto moko ya solo toto nzoto mibale boyoka lisolo bana na nzambe boseka bamurele tango na esaka bino mokili eza mokie tobanga nzambe nango na baka Jésus Christ revient bientôt na esabine ezaka slogan mama Irene te Jésus-Christ revient bientôt na yaka ko rappeler bato bandaka Irene Masendo qui TV que moi na monta kozonga parce que to beta masula solo ba histoire est livrée si le grand maman Irene ezake beteli lezo bo mabango ba bana jiba bébé ngande maman pona beta masula solo ato beta ko bergine te ya ngwana numéro na nga bana komi wana ko hésiter to za na témoignage li solo nyonso o anniversaire benga biso to sala nyonso na Irene Masendo qui TV sauf que kindumba na ko bomandela ki moyibi ato sala ate ko finga pe ande to lekisaka te mais to beta ande masola solo aubergine te awa solo na solo
Maman Irène, on a moni photo moi ça mte manangeti poa. Moi si nini andima ko kabola mbinzo ne katikati azate. Ona bara muto lina ko kabelenga sani na monoko na mukilo azate babi nanya kababo lingwa tombola musapi. Elo ba ko lembie. Abi Maman Irène, to on a moni moi ça mte manange baby. Na bengi moi so na mbamo na WhatsApp. Mais moi ça tanga monika photo na nga. Abandi ko finga nga. Abandi ko finga nga Maman Irène ça pourtant na tourner loko. Obenga pona nini mamba andi ko gazer Maman Irène na pesa ki espace te. Nefse madame na bengi pona soin tote na zo vérifier numéro oyo. Ezo sala mingi na téléphone na mbali nanga. E benga ko ba nyonso Maman Irène. Ba pele koti na téléphone na mobile na eleki mingi pona oza nani. Alobi tuna mobile na même photo na tie na profil ete yote. Tebe ticket oyo. Basi bomba vanda na bino po choix ezalate. Yuso ki bana tembe ozara na ndaku wana. Tala kuna munene nyama. Mwasa linga kolia. Mwasa fufu. Mwasa zangata. Yola ta kiloti yo. Yoba ko bimano ba keno terrain. Yoba tombena kenda feta tika kao. Kizengi nyama. Tala ye kuna bubul. Afingi ebo. Maman Irène akatelinga telefone. Na mitali pane tatanga bite na ape mwa munene. Donc mon bali pène ngomé manga na ba fétité raison que tika na bana moi na suka na 11 ans mukini marambebele ma mère ne ko comprendre ba numéro mo bali na bengaka mo bali na so bimika na ndako ke musala abandi ba pele donc ezana mibali mingi bozomona soka bimika na ndako abandi ko benga likangu na musala solaka na likangu na ndaku nde alingate likangu abenga pe ba makangu ba accepta na bango boba makangu alelo bandima ayebi ki mobali nga sala ka benga nga na era musala abenga nga na era pause po era kwa sisa musala azonga kana ndaku Maman Irène pesa conseil mibali moi si fois za la ndenge ni lo sengo be nga munene pona boti mais Irène tu no photo na yaka poto tala mukie lo na boti mbela ko finga nga munene Maman Irène pesa conseil mbel po ani ko humilier batu bongo na bandi ko luka fi wana Maman Irène na yoki pasi na mawa fi wana zana bana 4 nga na zana bana misatu abota bana batata mibale libale kufa openezo yemba feru olingo boya nonga pozone loko basalela Maman Irène oyo nzoto ya cher nzoto touristique batiki yango Maman Irène bake kozwa mwana mwasi azana bana 4 babota ya batata mibale o ba mibali misu babotisa menga bana misatu mobali nanga moko mutabotisinga pesa mibali conseil. Tango bozo luka likambu boro belela likambu nenge fera oyemba po moteki mbala bela mbala moteki basutien bela soutien yango yo ya mbala pa bela mbala bino boro bela likambu Maman Irène mobalo nzo mone we selo na tie libande kozala pasi soki loto za stable na longo Maman Irène ezabe fort na ngai pesa mibali conseil botala rasima bozonga rape batu eza mbem su na vie Maman Irène mo beta buzoba nezate aza mobalo na eda mingi na vie Maman Irène on dit matem to pesa nga merci ba pesa na mbwa azwa fi moko aza na bana 4 Maman Irène soka bimika na ndako telefone koma okipa sola kana fi wana tala niveau mibali oke kozwa likangu mwasi mama boti bana 4 na batata mibali eloko basalela otiki nzoto touristique na kati ya ndako nzoto nomo bandi ko botise yo moko mibali boza compliqué pesa conseil na mibali kitoko te moi c'est ko na réseaux sociaux pozwe liembanda bien que na tangi kombote ndeko nanga ete ya mibali mingi bo na comportement wana okuta musalo ye au parquet voiture na point bando banda ki cause ba voisin febi ki hôtel makana ko sololaka eza respecté pour na mwasi nao okendaka musala na pause yo bandaka ko benga mwasi no madame chérie tout et tout lelo benga su mwasi na pause te soko bimika na téléphone no okipe tio okota na ndaku deba ko zwayo eza kitoko te bo pesa rapé basi respect ndeko mwasi a peso mibali mingi basi bo comprendre bango ba téléphone ezaka okipe so bakemba komi na musala donc na musala baso tala musala eza tata même balongoli mobile na musala pa solara mingi c'est que trop c'est trop attaque écouter sans fil à solara na likangu et pesi pasi et pesi mami bali botondaka na lambela bino nini po botonda mibali batekolo pantalon batabuzoba otiki mwasi no botisi bana misatu yo moko okezwa mwasi aboti bana 4 na batata mibale eloko basalela motiki nzoto touristique na ndako mibali bwa mite ya mabe bino fo sepia na mwasi fo zandeti ndeni
moi si na opena ah ba papa bo changer ete ya bino. Merci beaucoup na patience na fidélité na confiance na bande nyonso bolandaka Irane Masendo ki TV bo s'abonner bo partager bo liker bo hésiter te numéro na ngai ngwana benga biso to beta masola solo a to beta ko bergine te juste po sunga biso conseil na ba papa to meka ko changer vie o ezo sala kitoko te ozwela ngamba mongo si ayebanga bandaka lo tia vie na nga na ba risque propre to si singa valeur ba voisins ba yebi ke hotelemanga na ko solara ata na hiver o solara na banani yo moko yebi ete ya yo tokutani mbala sima soki mwana mutazongi tela na lobi bisous bye. Bana Suisse, biso kaka boye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kata Zurich eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kata Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kaka boye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service bobenga na ba numéro wana bomo